prière à 40 jours, hein. Et yoki moto ya prière. Après siko prière nakende kolongola yango. Et nakei po nakende kolongola yango. Na déplacer muke na zui liboko na ngai. Na tie na se na ngai. Na bimisa eloko oyo ezo déranger nga bandeko. Makambo na mona kine na oloba na répéter ça la ngana ma wana posa olela. Liboko na se na bimisi soki mpuku, soki muselekete, soki pe nini bandeko na ebite. Bandeko somo. Soki mutu so amonela nge eloko na lakisinga to swani to bundi afinga salite me zama lakisa kinga moko. Bandeko tango na moni yango mpuku yango na longoli na sama kolonanga bandeko. Soki mpuku soki pe museke soki pe nyama moko ya muke bandeko. Na moni mwana na ngande atiki tombo vite abimi na libulu tout droit sain sauf na yebite na lubaka témoignage na so pesa papa chala ika mukola ayoka mukola ko yoka na voice ngambo na ko ya na France na ko pesa témoignage na ko la tuni ba photo oyo nzambe papa Charles asala asali ponanga soki ba prière bostate le 16 octobre 2020. Mon père est tombé malade du corona. Il a vraiment souffert. Pendant 4 mois, il est resté à l'hôpital et 1 mois dans un coma artificiel. Papa Charles, donc Bostra, et ma mère ont fait 21 jours de jeûne pour mon père. Et avec ma famille et avec le grand soutien de Papa Charles, on a beaucoup prié, vraiment beaucoup. Et mon père, dès qu'il est sorti du coma artificiel, il a été guéri. Salle d'opération, batinga anesthésie pour opérer l'issue. Bakotinga pena batinga na mbeto pour paralyser ka côté mon nazo mon to so na médecin pour docteur na ka yewana. Mbamo abi baninga na bi oh viens voir. Abi na ngame miss te miracle pas bien ka miss. Te miracle bando tala mindele bazu radio bazotala eloko ngina liso ça lisusuté autre ça le opération toi na anesthésie si bati ba fini nga liso nzambe na anesthésie opération ça sauter malade bungi o liso de comme bien koleka kuti na ezaki liboso mana ya ko découvrir l'église ya papa na kutana na yete na mona ina note mena lota ina ndoto na lota ina ndoto kolota na lota ina ndoto. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Ntela Lula. Et si ka bonzambe et kitarana loyembo na maloa pe na misala bonzambe na bonzambe Lola, Ezo Futa bien-aimé dans les Seigneurs, Simana Toya Kolobake, Nzamba Boto Kwaye, Wapina Mansazo Serabiso. Un grand merci na bande oignon tout bas soutenir Abiso. Là, je vois les pasteurs faits amis ici à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Il y a Philo Mukwaya Motema. Il y a Bivin Sedomo depuis Londres, Pena Maman Gisèle, Luke le Motema Papa Emmanuel na Boston, Maman Mami Mbunga Motema Papa Blaise Mbunga na Suisse, Nzamba Lola Amono. Bonzambe na Bonzambe Lola, Ezo Futa bien-aimé dans les Seigneurs, Simana Toya Kolobake, Nzamba Boto Kwaye, Lisusu Wapi Yesu Nde Mosu qui si bien aimé Tozana Nzela Lola, Tozo Koda. Toujours dans le cadre, il y a émission Nabino, Lola, Ezo Futa bien aimé dans les Seigneurs, Bande Romois et Belé. Oh, que ton monaki que pour nous soutenir vision ya Moussa Nzambe pour nous soutenir bien aimé dans les Seigneurs bon Nzambe bien aimé dans les Seigneurs ya ngonde to ba to senga na bande quoi chaque semaine soki que au mona loboko na Nzambe sima ya pasteur Charles Bameko oyo aza juste instrument ya pa Nzambe azo salela ndenge Bible ezobake ezalaki ba apôtre te nde babanayi ko bikisa mais ezalaki Nzambe ne abandaki kosala na nzela ya ba apôtre bien-aimé loboko pe après ba apôtre lolo pe pasteur Charles Bameko l'homme de Mopanga o ke bomonaki événement ya munene makasi o ya salaki vraiment na ki bandeko bazoza toujours na posa papa bien-aimé dans les Seigneurs en tout cas pour na soutenir vision o nzambache na coupe Charles Bostra Bameko na mami o ya zolanda biso tolobaki ke soki ndeko mondo lobo na Nzambe peut-être na musika benga biso
pesa témoignage na yo corps de Christ ba opé ba komi décourager ba na ba problème bien aimé ba meka un peu kozala édifier peu kondima na bango et mata à partir ya témoignage oyo ko pesa biso yo olanda ba prière ya bostra ya pasteur Charles Bameko ezala na musika ezala oza na France ezala oza na Canada États-Unis mais na olanda jusqu'à programme ya pasteur Charles Bameko ba prière oyo alekisa na Bostra TV omona lobo na nzambe na musika nzambe asalela oza na malade mo bozwa guérison oza na problème o ebana ko déranger o makas ozo solution ozo délivrance na musika bien aimé benga biso to olekisa témoignage wana e ko sunga pe bandeko bakomi déjà na suka ya problème na bango bakomi désespéré bazo monetre nzambe asala mais à partir ya témoignage na bien aimé makamu nzambe asaleli osima ya ba prière ya pasteur Charles Bameko et ko sala pe ya mingi ebele koleka na corps de Christ ko matisa bandeko epele kondima e ko pesa bango confiance bakomo ke nzambe na biso a changer te azo sala bien aimé et loko moko te tika kozala impossible liboso nzambe bien aimé ce qui est impossible aux hommes cela est possible à Dieu bien aimé dans le Seigneur quand nous esukite bandeko musu batina témoignage bolane ba témoignage otolekisaki bandeko pe musu batina ba témoignage na ba bien aimé et outi de partout hein et outi na France et outi na musika na Canada Londres partout papa bien aimé dans le Seigneur batina ba témoignage o que biso na bino tozolanda ka mingi tokotia Nzambe wana ako se manifester bien aimé dans les Seigneur yo za problème ozobela la na ba témoignage ya bandeko o comprendre que ba comment na suka ya situation na bango o comprendre que maladie mobo elataki bango nzoto ba problème o elataki bango mais kaka na kola na programme ya pasteur Charles Bameko ba prier na Bostra Mopanga l'homme de Mopanga ba vie solution ba moni loboko na Nzambe na ba vie na bango na ba famille na bango na ba santé na bango lelo bazo sepela bazo pesa témoignage na esengo na joie bien aimé dans les Seigneur pe na zone que yo ndekozo na biso en senet moment o leli pe mingi o lulivi ya baninga pe mingi bien aimé dans les Seigneur et comme pe moment baninga bavaze bakama balula vie na yo na makambo nzamba lola akosa yo bien aimé souffrir pe mingi na maladie wana et comme moment que nzamba lola abiki so na maladie wana o témoigner monene na ye o umeli pe mingi na ba situation mo compliquée nzambe wana za capable bien aimé dans les Seigneur Bible zo rien n'est impossible à Dieu bien aimé dans les Seigneur loko o ke mokiba mona impossible bien aimé et pas nzambe ya lola ezala possible bien aimé o yo komi désespéré bungi kondim laisse-moi vous dire que Jésus-Christ de Nazareth est toujours vivant, il est toujours le même. Oyazo sa la paix ba ninga, oyazo sa la paix ba misus, azape capable à ça on a vie, on a santé, on a famille, on a pas problème, non bien aimé dans les Seigneur. Pas problème est bana depuis kala autant versement avant que tout land, ba témoignage bien aimé dans les Seigneur, bandeko ba tindi OK ba pesi ba témoignage, ba kumis lobo on a nzambe bien aimé na simba kolanda, ba prière ya Bostra TV, ya kolanda pa programme ya pasteur Charles Bameko, ba moni lobo on a nzambe na musika bien aimé zaka ate que non il faut à la place bien aimé au tcheka kondima na musika bien aimé l'homme de Dieu a déclaré malobasi survie non au moni pe miracle délivrance comme on a vu non sans que oyata pemeni et si kazali bien aimé dans les Seigneur ndenge mona bandeko ba témoigner ba misu bazana Canada États-Unis na musika ka bazola na ba prière ya pasteur Charles Bameko ba moni lobo na nzambe lelo bazo tatola lelo eza tout na ba repesa témoignage lobi pe bien aimé dans les Seigneur eza tout non oya pe repesa témoignage na makama mineno nzamba lola akosa yo bien aimé dans les Seigneur na ce plan na verset mo na Bible Esaïe zo ba ke na mukola suka molimo akokita bien aimé dans le Seigneur et molimo bien aimé dans le Seigneur ceux qui a quitté bien aimé dans le Seigneur akokita likolo ya banyamate mais akokita likolo bien aimé dans le Seigneur ya ba être vivant akokita likolo na biso bien aimé et molimo wana ceux qui a quitté likolo na biso bien aimé eza pona toza la sous transformation moro bien aimé dans le Seigneur tant molimo ekokita mukola suka écouter likolo ya banyamate mais ekokita likolo na biso pour toza sous transformation moro bien aimé dans le Seigneur et lorsqu'on a s'épellera bien aimé dans le Seigneur n'amant aux transformation bien aimé dans le Seigneur transformation bien aimé dans le Seigneur et ça la abstraite mais transformation bien aimé dans le Seigneur et ça la concrète bien aimé ce qui nous a transformé vie non bien aimé et ça la ba voisin baza pemeni na yo et ça la ba camarade na yo et ça la ba famille na yo et ça la ba o ba tonga ki ba seka ki yo lobi ba comment transformation ba comment que ya solo nzamba
transformer nzambe a changer vie no bien aimé nazoya kondima na pokwa lelo nazoya kondima lelo ke nzambe alola ka ndenge ozolanda biso bien aimé nzambe aya kotransforme vie na yo nzambe aya komema yo na badimension mosusu nzambe aya kochange ka na yo nzambe aya kopansa yo pinsoli na bien sûr kozolela lelo bien aimé dans le Seigneur parce que ozanga kobota ozolela depuis obali mabota ezoya te ozolela age ezo avancer libala ezoya te ozolela makambo ezo marche te pauvreté malade là tinzot ozole la boutumoy mais laisse-moi te dire que cette fois-ci oya kolela lisusu bien aimé mais cette fois-ci oya kolela ya kozanga te kolela ya pasité kolela ya célibate kolela ya stérilité te mais oya kolela cette fois-ci bien aimé dans le Seigneur nabola munzama lola ya kosala na vie na yo nabola munzama lola ya kosala na famille na yo nabola munzama lola ya kosala na santé na yo tika ete nzama lola a intervenir na likambo bien aimé au moni na vie bien aimé et dans la circonstance mosusu o te tolekisana awa na samo ki bien aimé okobete la baninga lisolo o kene na ba docteur o bete la famille lisolo mais baza incapable bien aimé dans le Seigneur ya koya ko intervenir ko pesa solution na vie na yo bien aimé ko pesa solution pour na ka ya likambo bien aimé ebele basuka ka je suis désolé I'm sorry, je suis désolé. Tout ça n'a pas mais eza na papa moko. Yes, qui a yo kelio ma bien aimé souka na I'm sorry te. Et souka te que non, je suis désolé. Bible zo ba ke yesu amoni moi na moi si moko la femme veuve. Oh ya kufela ki moi na na ye. Yesu atali yesu amoni Bible zo ba ke Jésus est mis de compassion. Et yesu a poussani pe à la musi moi na na ye. Yesu ce qui a yo kelio ma we souka ka na koyo ko la mawate bien aimé. Yesu ce qui a yo kelio ma bien aimé dans le Seigneur. Aya koleka na étape après son solution ya pas problème na yo tika ete nzama lola ayokela ndeko moko mawazolanda biso ndeko moko akomi na suka ya santé na ye akomi na suka ya problème na ye akomi na suka ya ka na ye nzama lola ayokela o mawa nzama lola tala o na misu na ye ya mawa nzambe wana bikiso nzambe wana peso obanda nzambe wana alongola stérilité elataki yo nzambe wana luka alongola célibat nzambe abikiso apesa solution bien aimé dans le Seigneur oya ko témoigner pe lolenge bandeko ba témoigner lelo bien aimé na yebi ko za na problème o ezo déranger yo avant que tout les kana ba témoignage bien aimé tout en verset mon la Bible tozu Luc chapitre 1 verset 25 c'est la grâce que le Seigneur m'a faite car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes na bandeli ngo de sous Bible le que c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes bien-aimés. L'isolo to wutu kotanga na livre na Bible bien-aimé dans le Seigneur. Et dans l'isolo moi simoko Elisabeth. Moi simoko Elisabeth. Hier na mobane soko tayi otali Elisabeth na mobane sacrificateur bien-aimé. Couple et dans na ba critères nyon surtout et Seigneur qui nzambe a intervenir na kana bango bien-aimé. ezalaki lisolo ya Elisabeth na Zacharie. Bible ezoba ke Elisabeth na Zacharie babango kotambola na kobanga nzambe. Babango observer toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable bien aimée dans le Seigneur. Mais Elisabeth malgré que bazo salela nzambe, malgré que bazo tamona crainte ya nzambe, malgré que bazo tamona obéissance ya nzambe, ya liloba ya nzambe bien aimé, mais bazalaki na ba problème moko et banayi ko déranger bango bien aimé. Zacharie azala sacrificateur. Azozo ba problème na bandeko musu azokota na on a temple ko prier, bandeko musu bazozo solution mais yé moko azozo solution te. Et Elisabeth ayoko sala prière au wapi bien aimé tant ayoko zoisième bien aimé. Elisabeth a lobby que c'est la grâce de Dieu. Dans ma salélinga grâce, il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes bien-aimés. Elisabeth azalaki na son numéro et l'attaque fine bien-aimé dans le Seigneur. Abanaki kobotate. Elisabeth a continué libala na kishenes nyonso bien-aimé. Elisabeth a commis ko luka mwana ze mezo yate. Elisabeth a commis tina âge à ménopause bien-aimé. Âge ba minga nga science médecine ba moni ba lobete ba déclarer que pour no yo c'est
mokili Elisabeth oso lekisi mo âge oyo lingaki obota âge okomi nango Elisabeth c'est pratiquement impossible Elisabeth o memazemi Elisabeth obota Elisabeth pe abungisi na ye kondima Elisabeth akomi non to bana nangana mobana nangamo timu kolonzamba kobenga biso to keno kopema Elisabeth a bungisa kondima ke arobota lisusu parce que aleki seki âge o esengele ka memazemi Elisabeth Bible zo bataki avancer en âge ye na mobali na ye bambule pousanaki déjà selon la science, la médecine bien-aimée dans le Seigneur, Elisabeth a kokaki comme memazemi te mais likamwa ko kamotango ke Elisabeth a bosani bien-aimé na ba effort na ya lukizième ya zuite bien-aimé Elisabeth a bossani et ange nzamba yoko tina ange Gabriel a kene opesa mobane message ke akomema mwana Elisabeth a robota Elisabeth a yoko zoisième bien-aimé et lequel mokini et Elisabeth na prière na ozoloba ke nzamba bwaki misu na ye likolo nanga pona longola sonyo mokile latisa kinga na yebi sonyo mokile latisa ki yote bien-aimé mokili ba latisa ki osomba tonga ba finga kayo depuis ozo prier no ezo avancer te mokili bakoma ko latisa osoni bien-aimé obala ozo bota te na yebite soni nini lata vie na yo parce que obota kate depuis obali parce que obala kate AGC comme avancer okuta na toujours na ba mibali mo ba aventurier qui fiançailles combien de fois okota na nous otika ko zo mobala bala ote o umela na maladi mo na santé na yo mokili latisa ki yo soni parce que oza chômeur oza pauvre oza piaker obotaka to obalaka te bien-aimé dans le Seigneur lolo na pourquoi lelo tika ete nzama lola bwaka misu na ye likolo na yo nzama bwaka misu na yo likolo na yo abwaka misu nzama tala ye na misu amawa na ye bien-aimé aya kolongolo sonyo mokile latisaki yo na yebite soni nini oza nango bien-aimé dans le Seigneur mokili basekaki yo batonga o parce que obotaka te nzama ya kolongolo sonyo wana apesa obana obota bien-aimé dans le Seigneur nzama ya kotala na misu na ye ya mawa bien-aimé na yebite oza wapi na mbeto hôpital nini ozali terrassé par la maladie nzama lola zo kobwaka misu na ye likolo na yo peu importe maladie o bakangaki yo na santé maladie o baminga bamona yeke ezali cancer eza incurable nzama lola zo ya kotala na pokwa lelo aya kolongola soni wana na yebite soni nini mokile ekotisa yo parce que obalaka te parce que obotaka te parce que omona clair na vie te oza chômeur osalaka te oza na mosala mo stable te ozo souffrir ozozanga ya kolia ya komela oza pauvre célibat stérile bien-aimé oza malade nzama lola bwaka misu na ye likolo na bien-aimé dans le Seigneur alongola soni mokile latisa yo yo vino e kosuka kaka boye te yo kosisa ano boye te yo fo ya kosilisa ngo na témoignage yo fo ya kosisa ano na bano boti yo mutu babengaki stérile yo il faut ya kosisa ano na libala yo fo ya kosisa ano na guérison yo fo ya kosisa ano na bamakamwa bien yo fo ya kotatola pe grandeur ya bolamu na nzambe na vie na yo Pona yo esilite bien-aimé dans le Seigneur bakunda kunda ona nunoki te nzamba zana lisolo moko ya kobeta na yo nzamba zana lisolo moko ya kokomali na vie na bien-aimé nazo komona nzamba lola ko fongola chapitre ya vie ya ndeko moko nazo komona nzamba lola ko ya kobikisa ndeko moko anyokamaki na malade omeli pe bakisi mingi ozwi ba rendez-vous pe mingi pa ba docteur cette fois ici bien-aimé dans les sons ozo ko bossa na nzela ya hôpital nzamba lola nde abikisaka nzama peso guérison bien-aimé nzama lola nde apesaka pamola nzama benir yo nzama silisa opersi ya motema eloko ederangeaka yo oyo esilisa opongi na miso bien-aimé pendant ke baninga bala yo pongi ya kokatana ozwa komituna nzambe lisumu ninga nasali mpona merite pasi ya boye nzambe lisumu nini nga nasali mpona merite kodemere na situation nazana ona malade ona baproblème lisumu nini nasali nzambe nga na
balukaka yo tongo midi pourquoi. Laisse-moi te dire que le cognon ces années bandeli pesuka. Nazo komona suka ya maladie na santé no lelo. Nazo komona suka ya ba problème na vie no lelo. Nazo komona suka ya stérilité na nzoto no na ventre no lelo. Nazo komona suka ya célibat na vie no lelo bien-aimé. Tika ete Yesu abwaka misu na ye pa na yo. Yesu amona yo alongola sonyo mokili ekotisaki yo. Mokili elatisaki yo sonyo balaka to botaka te. O avansaka te o réussir na famille te. O réussir na vie te. Sonyo mokili balatisaki yo. Nzama lola longola sonyoana nenga longola ke Elisabeth a lobby nzama salinga grâce il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes tika ete nzambo oya sala Elisabeth grâce nzambe wana sala grâce na vie na yo nzambe wana sala lo grâce oh non c'est impossible na vie na yo et comment possible bien-aimé dans le Seigneur. Et comment possible na santé na yo. Et comment possible na libota na yo bien-aimé. Nzambe wana sala o grâce na pokwa lelo. Nzamba tala yo. Alongola sonyo no nenga longola ke Elisabeth bakoma ko sekena na quartier bakoma ko sekena na famille na baninga ya priya ke loko moko te ezo changer abota kate depuis abali akomi ko koma koko aleki na ajo esengela ki ke abota azobota kaka te Elisabeth babambaki komo soki mama abota ta mela milangine babamba komo bien aimé na yebi komo nini mokile bamba ote na yebi komo nini mokile benga kayote par rapport ya kana yo nzamba lola longola osonywana ndenge Elisabeth akotaki na soni alobi nzamba lola. Il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes. Nzamwa bwaki misu na ye likolo nanga pona ya kolongola nga soni o mokile latisaki nga ke na botaka te. Lelo na memi mwana na komi na zemi nga Elisabeth sonyo mokile latisaki nga ke na botaka te basekaki nga batongaki nga anzambe ya lola abwaka misu na ye lelo abwaka misu na ye na ndeko moko akomi na suka ya situation na ye abwaka misu na tina ya papa moko akomi na suka na misu ya papa moko akomi na suka kana ekomisio na suka nzama lola abwaka misu na ye na pokwa lelo nzama mona yo alongola yo sonyo wana mokile latisaki yo sonyo mokile latisaki yo ke obalaka te obotaka te osalaka te oza chômeur oza inutile oza pam nzamba lola alongola osonyi wana nzamba lola azongisa okoseka bien-aimé dans le Seigneur ndenge azongisaki Elisabeth bien-aimé nzamba kota likamu na yo nzamba kota problème na yo nzamba aya ko intervenir esika mokili ekokaki ko intervenir te pona kana yo tika eke nzamba lola intervenir otatola pe nde baninga batatoli bien-aimé dans le Seigneur nzamba lola kota problème na yo bien-aimé tozoleka na ba témoignage ok bandeko mingi batini de partout bamoni loboko ya nzambe ya lola sima ya kola na ba prière ya l'homme de Mopanga B50 maboko na kibo nzambe bostra bien-aimé bamoni loboko ya nzambe lolo batatoli je crois bien que lobi pe comme tourna yo yo pe okotatola bien-aimé dans le Seigneur mon nene ya nzambe bien-aimé tozoleka na premier témoignage. Bonjour, je suis Abakouk de Bostra. Je vis en France. Je voudrais vous partager mon témoignage de la grandeur de Dieu. Car en cette période de confinement 2020, mon père est tombé malade du corona. Il a vraiment souffert. Pendant 4 mois, il est resté à l'hôpital et 1 mois dans un coma artificiel. Papa Charles, donc Bostra, et ma mère ont fait 21 jours de jeûne pour mon père et avec ma famille et avec le grand soutien de Papa Charles, on a beaucoup prié, vraiment beaucoup. Et mon père, dès qu'il est sorti du coma artificiel, il a été guéri. Et donc je remercie le Seigneur car il a donné la guérison à mon père. Et que Papa Charles soit béni au nom puissant de Jésus.
Bonjour frère Elvini, bonjour frère Elvini, ezanga isenganayo, ezanga senganayo, o ezanga no témoignage nga nazo pesa nazo komisa munene nzambe, vraiment nazo pambola Yesu Masia aza munene. Bible lobi na liki intracité que rien n'est possible à Dieu. Nga okomisa nano nzambe pona musala passer Charles aki osala kuna na Congo. Bon, nzambe asala nga grâce. Asalaki nga grâce na landa ye ezaki na kata butu ne peso ba deuxième du matin so le nini na kotika na YouTube boy na moni bon nga bina landa na to na landi nde na ko découvrir ba makambo so to na ndenge zalaki ki aza na programme à 3 jours na ba prière wana surtout bon na landaki yango tina suka nzambe vraiment sala ya mingi na suku musande monene na nzambe. Bon ya liboso nano exhortation na yo papa alifini o salaki wana oyebe exhortation salaki ezaki quelque part na roi 1 roi 2 roi exhortation ne sungaki nga makasi donc osali ko exhorter nga bino lobaka amen en tout cas exhortation no vraiment nzambe amona yo afuta yo apambolo mingi vraiment na exhortation na avana no pasteur abanda koteya exhortation na okaka edenga mingi vraiment donc edenga mingi pesinga makasi penza mesenga minene a partir ya exhortation na okaka o salaki wana. Bon tango pasteur bandaki koteya nazali kolanda donc en direct nazo landa ba prière ndenge azolasa biso na ndenge moko pe abandaki ko apriaki pe pona biso bo baza de près na de loin en tout cas nzambe asalenga mingi. Naza mwana wana nzoka nde akufaki deja na bomoto nazali komona ye nzambe alotinanga na prier pona mwana wana ekomaki samedi leo toza dimanche samedi na butu wana na bandi ko le temps nalandaki mate ya nani ya pasteur Charles en direct à Congo nanga moko pe nzambe zo lesanga bana pe ko autorité na biloko satana na o abane ko lesanga nzambe lo lesanga biloko bofo na autorité selon les 10-19 na bana ko autorité na bana ki na ba 23h ti na tongo na bana ki samedi à 23h ti na tongo ya dimanche na basete na bina la mwa muke na lali boye na eko mona mwana na ngai o nzamba na utina ngati na bonda pona ye mwana na nzoka nde akufa ki deja basi bakundaki ame mwana wana atikala ka posa pamba na moni mwana na ngande atiki tombo vide abimi na libulu tout droit sain sauf mibali batemaki na pembeni ya libulu yango mbonzambe alexinga bilonga mbala yango te mwana na nga abimi mobimba na tombo azobima batiaki na monaki secteur te mais na monaki libulu o batimolaki abimi mobimba na tombo atiki tombo vide abimi tout droit mobimba donc na kumisi nzambe na moni monene ya nzambe mwana o akufaki bakundaki Yesu Masia asekusi ye abimisi na tombo. Donc na kumisi dimanche wana na kumisa kinzambe na zokita ya kukumisa nzambe ba louange a part ça kaka nani ba mate ya kaka ya passer Charles nde azo kolanda nzambe akisinga makambo ebele asali pe ba délivrance ebele ba sirène bazo na banjoto bana langa ba sirène baza kobima donc ba délivrance ezo sala ba délivrance salami nzambe akisinga makambo ebele ndenge ba o basaki nga libota nga mabe ndenge balokaka nga libota nga biloko batiaki kati na biso basirani bazobima na nzoto ya bana donc makambo ebele nzambe asali de grandes choses vraiment yango wana kopesa témoignage na kokumisa monene na Yesu Masia na kokumisa Yesu Masia oyo eza témoignage bopesa Yesu asalenga mingi nga naza na Congo te mais à partir ya pasteur 3 jours akendeki nzambe asali ba délivrance ebele na libota nga na ukoloba wana basirani bakobima na nzoto ya bana oyo nga nayebaki te makambo ebele nga moko o basalaka ngai o basalaka mobali na nga o basalaka bana na nga libota na nga mobimba nzambe azolakisa mosusu na bilongi ya bato mosusu na mona bilongi ya bato te donc nzambe asali adelivre libota nga mobimba yango na abi na kumisi monene ya nzambe na kumisi monene vraiment ya nzambe nzambe azwa lokumu mpe apambola osusu faire evine apambola
Alvin pardon apambulo susu apambula pe papa Charles na mwasi na libota na akende liboso na musa muneno nzambe apesi Yesu Masiya vraiment azwa lokumu na kombo na Yesu. Merci. Troisième témoignage. Oh susu eza deuxième témoignage papa Alvin na bosana ekoloba témoignage ya liboso nzambe asali ya mingi na sala mwana nga moko mwana na akufaka akufaka na mwana na akufaka donc mwana na kufi na yibika akakufa esili oyelekanga na yibite na zaka kundima ke azana maboko ya Yesu nzoka nde mwana na tanga kufa bakende na cimetière na ita bakundaki bakende na cimetière na ye ba invoquer babimisi ye babimisa ye bazwa ame mwana na bakangango bo bakomisi femme de nuit et puis bazwa mwana ame mwana bakanga donc ame mwana emata pa Yesu te ngai bakake ame mwana emata pa Yesu après nzambe azali kola sangai mwana ngo po azaki na problème ya nani azaki na problème ya santé nzambe sikola ndeko kola sangai ndeka mwana ngo azalaki na ndenge place na kiti azali kovanda nzambe azola sangana baleka ko prier nzambe na nzela prier wana nzambe aloba kaka na prier na zali ko prier na nzela prier wana nzambe ayi ko longola ama mwana na ngai place bakanga ngo ayi ko zwango akena ngo na lola Yesu a récupérer ama mwana njazo babu ama mwana na ngai ezala lola pa Yesu Masiya yango na Yesu ko kumisa nyonso na kaka na musala passer musala oyo nzambe atindi passer Charles na Congo a partir ya YouTube naza kolanda nzambe asali mwana na ngai la délivrance asali mwana na ngai délivrance akufa suka kozala suka zengina bomu na za ba 20 et quelques donc nzambe ayi ko longola ama mwana nanga esika bakanga ngo a récupérer ngo na minute ono zo babwe ama mwana nanga eza pa Yesu Masiya na lola yango pe na yiko kumisa so munene na nzambe ngana yebeka ke mwana kufa amina yeso nge pa Yesu nzoka nde tango bakundaki mwana na butu bakendeki na koloba na butu na yebite sisi na butu po na yebike bakundaki mwana nga na moi na butu na yebite soki ezaki le même jour ou bien combien de jours après na yebite nzoka nde bakende nzambe akisinga makambo nyonso na ndenge alakisinga ndenge nani nzela ezokende ndenge nani mabele ezali koningana ndenge mwana babimisa mwana na butu ndenge bakende na ye ndenge mutu yango nzambe alakisinga te ndenge akomisa femme de nuit na ye epuis ndenge babloka ama mwana na kito azali kovanda wana po akufaki na maladi moko songolo na wana peut-être sima na kiti mwana bana kovanda nzambe alakisinga ndenge bavandisa mwana na kiti wana na nzela ya nani ya mabondeli na nzela ya musala papa Charles sali nde nzambe ayiko ngape na mona so prier nzambe ayiko bimis ko boto la kolongola ko bimsa ama mwana na ngapa so bomba kango azango suko na lola ama mwana na eza suko na minute odo so baboe eza maboko ya Yesu Masiya donc yango pesu na ko kumisa munene na nzambe na ko kumisa munene na nzambe vraiment na musala vraiment o asali na njela pasteur Charles na ko kumisa munene na nzambe na o pende ya lubivine donc nzambe Saint Esprit alataki yo donc yo moko ibinde jotaki donc nzambe vraiment azwa lokumu opesa pe témoignage nanga mokilumba pe eyoka emona makambo Yesu Masiya azosala so ba o bazali aye merci na kombo na Yesu. Merci maman, tozwi témoignage mosusu. Oui, allô, bonjour papa Elvin. Nga naza moko ya Bosta naza na Bruxelles. Na ningi napesa témoignage na nga po na oyo papa Bosta passer bameko asali po na ngai vraiment eza mingi. Nayebi eloko na kozongisa te vraiment nazopesa kaka merci. Nga na banda osambe pa Bosta na osambe l'église mosusu na wuta na l'église mosusu. Mais là na banda osambe pa Bosta na bandaki epa na ye na loba kaka ba inane na ba 10 ans. Ezalaki année passée, ezalaki na mois d'octobre. Ezalaki na mois d'octobre na yebi date eza le 16 octobre 2020. Prière kaka papa Bosta ndenge ezala kaka prière à minuit. Na kiti ndwe tozalaki na jeune na yebi tozalaki na jeune mo wisi na kiti na sisi na kiti na lia. L'heure minuit beti na mati na zana copain na zana ndako ya eza il y a deux niveaux ba chambre likolo salon na ba cuisine na sisi na le minuit beti na mati na bina ki o prier na zana balcon po ndako no tokota sika ndako eza na balcon na porte amne
nasalaka babeki te nasalaka mpe eloko te eloko te mbula mpe jour bande kobeta na mati ere ekoki na bandi koprie kala ya papa bosta alobaka eloko ezosalama ndeko nanga Elvin akotindela o bafoto mpo omona moto ezopela na balcon nalambi te nasali barbeki te eloko moko te nzambe tozoprie nazalaki mutu akokufa mpo natinda bavoice papa Charles amona te natindela ye nazalaki ke mutu balobaka ke ya kokufa tema nakoma ekoprie makasi nazomona bamenance na oyo bagene tosalaki ya un mois ya deux nazomona bamenance bato bazwa komenase nga na ndako papa tobandi koprie na minwa kale papa bosta alobaka likambo ezosalama papa ndako na nge ezopela na balcon moto ezopela nga nazoprie kaka nazoprie tozoprie namonaka kope na nga abimi loko na bakata imene na kata bandako batya banini balarme ebandi kosuni nga nazoprie okitango odeti kita moto papa na kiti na se nakoki kote bavoisin loko baza babengi deja bagarçon loko tozala bakoti na baimmeuble bandi kokata banini balama ya nini ya incendie na kata bandi kokata bokita na kiti na okisomo na kiti nazomona moto ezopela na ndimi nazolenga na bi oyo eza nini mbila mamoko aye police aye amati na ndako na tu madame sesinga lera akoti amonika na balcon ndenge ezopela bina madame 200 na kiti papa nayebi te onga na kozongisa mpona papa Charles bameko bapompier baye bakoti babandi kotala bake batala babuki baluki batuni so na melanga binga mela cigarette te na mela masanga te mbila bina nga madame ne t'inquiète pas vanda zela to zela rapport bapopi batali babuki banda ko eza banda ko sika batongi babuki baye basinga courant eleka ezate papa nanga bakiti bando poser bana ebite babi bazwa rapport bato ya société ya assurance baye bazwi rapport bapopi babi place moto ane yeben to yebite moto ezate moni singa te place moto euta na yebite soki nazalaki na nzambe papa Charles te soki bande ko prier te mbezala kaka ke mutazika na kati ya ndako oyebite yango na yebite na lobaka témoignage na so pesa papa Charles ka mukola ayoka mukola ko yoka ngona voice ngambo na ko ya na France na ko pesa témoignage na ko la tune ba photo oyo nzambe papa Charles asali pona nga soki ba prière bosta te le 16 octobre 2020 nazalaki muta kokufa na kati ya ndako na ziki pe yebanite ba menace yango naebe na ozongisa te pour papa Charles papa naza makambo ebele ba témoignage eze belo na koloba o na moni mais nzamba lola abomba yo osungola biso misu o to mona te papa nazangi maloba nazangaka maloba koloba mukuna nazana ndafu nazolela na banda ko sambela parti bapo ba nazo sambela parti ya banda 3h du matin 4h du matin zo prier nazaki muta kozika na ndako nanga soki botali ba photo moto ekota na kati ya ndako te moto esila na libanda ti ekufa moto ekota na kati ya ndako nanga te bata assurance baye bazotala madame moto na bi moto ekoti te epeli na libanda ti soki nazosala prière moto ekota te nzamba papa Charles na prière na ye elekaki makasi moto ekota te papa nakoya ko témoigner oyo ebele nzambe abomba yo to ana posa na yo musana ne silite na nzela na o pona biso ofungola biso miso merci nzamba bon place osali merci beaucoup bye. Notre témoignage monsieur bien aimé. Bonjour papa Calvin Béa tozolanda yo vraiment depuis papa bamekoya ki Kinshasa merci boyambi papa bien tozolanda vraiment mingu to monto kusaboni na chaîne na yo po vraiment nga ndango pesa kama malamu na nina pesa témoignage danga boy mama dilukila témoignage on sina pesa ngokuna me biso po ata papa mambelike bele papa nzamba ba meko azo sala na koteki na bossa année passée le 15 juillet na bossa na ngote na te na koteki le 14 prière ezalaka moko ya mercredi boy franchement nazonga na calme même jour nazonga le lendemain quand frère ngazo efisanga o pike koko na somba la bota papa na saka nganga o banda na boto manga mambimba bona kuno na leki 55 yo kilo ba makamba boy kala no za kiwa pa bi linga ka bufuna ibiso ponga na saka mona sukan bona biso na saka etoni
na kamwa naye kotuna naye kovérifie na basere baexplike nga ndenge ezalila ye nga bi banda aza mwana moke nga bandi kotiaka na tika makolo na église kuna lelo basekret bandi kobima boye batama ta na kotakota baeglise ebelebele yango kutu te papa tozaka na paoma misu pauvre mama na nga kufa na 2006 lisu moko ekufa ya droite pauvre grand frère na nga tokufa na 2016 lisu moko ekufa ya droite grande sœur na nga aza na Kinshasa aza na bumbo wana biso oza bana ngerengere lisu ekufa ya toujours ya droite yanga banda babanda komena nsenga nayebisaki nzambe soki miso wana batekaka yango yanga bakokoka yango te mponga naza ya nzambe nayebisi nzambe yanga bakokoka yango te babundisa butu moi nayebisi mpo toza na bamboko traitement oyo ekoti na lisu na ngai papa nayebisi yo bamisu kuna bamisu nyonso mbali mais oyo ya droite kaka nde bakangamaka na droite bakangama nango B50D umela papa oza ya nzambe B50D batikela biso papa Charles na biso tobanga bango te lebeta ye moko baza mikie na biso papa Calvin opération naza na image na koti ndilokutu na koti na salle de bain yoka na salle de bain pardon tel ba sentiment leki na salle d'opération batinga anesthésie po ba opérer lisu ba kotinga pena batinga na mbeto po ba paralyser ka côté mon nazomona to so na médecin po docteur na ka yewana mbamo abi baninga na bi viens voir abi na ngame miss te miracle pas bien ka miss te miracle bando tala mindele bazu radio bazotala eloko yakina lisu eza lisusu te otokosala so opération to na anesthésie si bati bafini nga lisu nzambe na anesthésie opération eza soute malade ebungi o lisu kute komi bien koleka kuti na ezalaki liboso nayebi so papa na nga na bima bato bakamba bi infirmier bazala biso so na salle d'opération bakamba esili basali opération te aza miraculé bazo bakabonga aza miraculé na bimi nazotina pa bamiko message nazolenga nabi papa nzambe apambola obaki to wana batémoignage na nga nanu ya liboso nanu yango oyo B50D oza eloko ya nzambe oza na eloko ya nzambe papa na bimi nazolenga natindi message na voice pa papa Charles nabengi bandeko na ngai bakamwe docteur amonika clair to ka mundele tembe abengisi nga après quelques jours na nzoe ba bien pour date on a monté tikala les 8 jours ça sous contrôle ndeni le kwana liso ezati na entre temps na ba radio ezali batali bo rien abilanga mais qu'est-ce qui s'est passé na ebisenga na prière na croire na nzambe nanga nzamba c'est miracle mais mundele lekeli allez et comment on est jusqu'au le 24 décembre 2020 siko le 24 février 2021 nakei sous contrôle ya misukani bakomaki kocontrôle kono bazo comprendre eloko ebungi ndeni ntango nakomi kuna boabi nanga traitement ya miso eza sute esili liso ekomi bien ngabi non nga liso umeli mpasi mi nazobanga bina mobaki nanga okokwayaka naseki abi non eloko moto bakisi nyonso tu ya miso na attention ani bazi balongoli naye navanda ndako esenge mona miba ndeko nanga tala makambo nazomona awa papa bamiko B50D donc esengo moko me papa za mo mebele mo ayamba biso église bat baleki penza ba osala kati ozonga koyamba biso papa nanga bakati ki me bataka mike za na ngome ebangisa angate nazomi kuna tali abia eza na ka banyanya mike lisu no se bongi kubanga no lisute donc témoignage nanga nanu azana ngofumana no ya makasi yango na mitozo lite kaka nzambe azaka ne pa Charles to banga bango biso to banga bango te toza bana nzambe tomoni ba plein wana ya kini tomoni na bumbu wana na kati tonda libanda so basali nyonso ya kibongo bien so mutayi biso pa Charles singa tumbongo akosi bon ba offrande to chaka ba bilo mike mkana ko lobela wana télé te wana volonté na o mende ba msupe na balipa ya mbo 250 musupa lexo to kutana passer fo lesa non kuna mambwana ezate kuna mambwana ezate do opinanga mamonorine na pesi nanu yango wana prezana nebele B50D umela aza intouchable azonga ndenge bakendela kina mama na biso
nzambe bapambola yo nzambe babate yo nalandaka yo mingi landaka yo mpena mingi bana kongo nzambe abatela bino kongo eza ya nzambe loboko na nzambe eza na kati ya kongo merci basa baséjour na bango malamu merci. Merci. Au revoir. Vite témoignage, monsieur bien-aimé. Oui, papa Advine, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi pour nous déranger na air oyo. Naza en plein ya écran, nazo landa ba témoignage ndenge papa Charles Bameko ayaki kuna na Kisasa. Ngai nazo solola na yo. Naza catcher depuis Kisasa. Naye kokoma na poto vi kaka ya ba réalité ya mokili yo moko yebi. Toza ba africain ndenge nalobeli oko comprendre bakomba moko makasi makasi makasi. Vraiment nayaki kokota, vraiment nayaki kodécouvrir église ya papa. Nakutana na ye te, namona ye nanu te, me nalota ye na ndoto. Nalota ye na ndoto. Kolota naloti ye na ndoto, madame liboso alaki kosambela pa na ye. Alaki kosambela landaka nga kutu natala pe te nakipa te. Oh, ndenge kaka nasambelaka siko telema tolalaka na telefone siko na moto wa mbeto siko ndenge nayokaka baprédication na butu banini. Oh, jour mosusu nayebisi madame nanga pesa ngai telefone na natala. Est-ce que passer wana ozoteya otya image ote image? Oh, natala na telefone ya madame nalobi oh, mais passer ona yebisa yo onalota ndoto meyeyo ti. Papa Advile mbala moko to bandolanda ba prière ya papa, ba prière makasi nga na madame nanga na ndako awa. Donc makambo na mona na vie na nga papa Advile, c'est incroyable. Oyo koki ko imaginer te na vie oyo nga. Donc nazo prier, nazo lota pena na bandoto pena oyo pena ya bato penza. Donc na niveau ya Kisasa likambo ezosalema me ngai awa pena ndongo nazolota yango ndoto papa Advine. Donc papa wana donc nzambe apesi ya confiance. Nzambe apesi ya confiance. Yokisa papa message oyo ou soit lekisa maloba oyo na télé. Numéro na nga na bengeli yo yango wana eza wana soki bokoki ko rappeler ngai. Papa wana natambola papa Advine, imagine toi naza catcher reconnu, mais soki vraiment que non nazo ko confirmer yo ezali sekite papa, ezali sekite. Donc nzambe pena azosalela papa wana, na ndenge moko moke te. Nalukaki quand même ke nakende nakutana na ye parce que naza pe na France, mais nazwa nanu temps kokende kokutana na ye te. Nabenga rien, nabenga pe mama nazwa ye pe te. Mais papa na ndenge aza na kini lokola biso bakinwa nayebi ke wi bateti pe bazali, mais na moment oyo ye na kini. Donc mwana na mwana a profité quand même, akende séminaire, akende prière ya papa Charles Bameko. Nakanisi akomona oyo nanu amona te na vie na ye banda botama. Nga soki na lobi na kende vraiment na ba détail na bana ko détail nyonso tout bokomona ngo suspect et puis bokokamwa. Mais témoignage wana na kokende ti vraiment na église pas na ye nakende kopesa la témoignage na nga kuna ekozala avec autorisation na ye bakopesa nga jour na date oyo nakopesa témoignage wana. Pesa papa mbote papa Advine, batela papa nayebi oyo nyonso tozosala
oyo nyonso tozosala. Donc bénédiction no déjà c'est eyaki déjà kobanga eloko moko te. Nzambe apambola yo, apambola mpe papa, bobatela papa kuna. Vraiment ce jour no totika kuna maboko ya Nzambe. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa. Ok, tout de suite témoignage monsieur. Bonjour papa Calvin Béa. Tozolanda yo vraiment depuis papa bameko ya Kinshasa. Merci boyambi papa bien. Tozolanda vraiment mingu to monde s'abonner la chaîne na yo po vraiment nga ndango pesa kama malamu. Nali na pesa témoignage danga boy mama dilukila. Témoignage on sina pesa ngokuna mais biso po ata papa mameli ke beli papa. Nzamba bameko azosala. Na koteki na bosa ne passé le 15 juillet na bosa. Okaki. Na koteki le 14. Tozo mosusu. Bonjour de Calvin. Bonjour vraiment bonjour. Ngai pe nazobenga yo na la part de nazobenga na Canada toza baba kukia ya pasteur Charles Bameko. En tout cas vraiment nazo beloni na koyebisa Nzambe te na Nzamba pambola su papa na kende liboso na balo sambo na ba prière parce que loboko na emonani na kati na bomo ina ngai Nzamba bimoni si asali ya minene kati na bomo ina ngai yango nazo témoigner ka Nzambe oyo na kotika la ko bosa na Nzambo te naza fanatique Charles Bameko te me makambo Nzamba zo sala à travers Charles Bameko. En tout cas que Dieu soit loué. Il y a solo pasteur oyo atambola na obanga Nzambe atambolaka na kobanga Nzambe aza penda ya Nzambe ya solo naza na posa contact ni bana na benga WhatsApp elekaka te papa yambaka ta biso toza pe na posa pesa biso ata basija prière ayambaka ta biso na lembaka te so na otimisala ta na fatigue ata minui nazoyoka ba prière ba jeune 21 nyonso mabolongo na se mabolongo eyindi donc nazangaka te na kati ya ndako na ngai koyoka maloba nani mateya ya Charles Bameko. En tout cas vraiment ayamba biso na WhatsApp tindela biso numéro na ye. Voilà, bah, témoignage est vraiment moins ébélé. Bien aimé dans les seigneurs, bande oignon tout bazo tato là. Mamoni le boko na Nzambe ya lola. Sima ya kola na ba prédication, ba prière ya papa. Et loko elelisa ki bango lobi bien aimé dans les seigneurs. Lelo bazo ya tato là que ezo kolesa bango juste bien aimé. Alléluia, alléluia. Ok. Je vais continuer. Kotambola malamu na mokili za kopanga Nzambe bandeko. Bandeko nazangi mbongo te. Ba décision mosusu nga tozwi na vie na biso ezali kaka mpona kobanga monene na Nzambe mpona kotosa nde ka tozalaka na ndako papa azokoteya bino esengelaka mpe boyoka. Nde ka tozolinga tozala photocopie ya papa na biso Charles po bana minga papa Charles bakoma koprier lokwa papa Charles. Bana minga papa Charles bakoma koleba lokwa papa Charles. Donc tokomi na posa kozala lokola papa na biso. Donc makambo susu oyo na tozoboye na boyi ngai eteke nazangaki mbongo ya kosala ambiance mbongo ezali. Nazangi te nazangaki masanga na ndako. Ezaki biloko tu na kata ndako ezali. Bamasanga ezali. Bamibali mpe bazali. Mais na boyi yango pona mateya oyo na yoki pona makambo nga na yoki pe na oyo Nzambe alakisi ngai. Donc liboso na yokaki bandeko na yokaki na ndeko ko mateya wane komi ko bangisanga na ekozwa décision kozwa décision na ekozwa après Nzamba ya bizela siko bandi ko laksanga kati na nga bandeko Nzamba lakisi ngai ebele Nzamba lakisi ngai ebele ngai mingi ona koyi koloba bandeko tobanga masumu ya mabe makasi masumu yango nde bebisi ba vie na biso masumu yango nde epesi Satan nzela ya kosaka na biso ndenge alingi masumu so totamwa na kobanga Nzambe molimo wa Nzambe eza kati na biso babe wana ekoyela biso te bandeko boya kokota na bostre boya kozwa cours du soir ya ofele ezala nango na mbongo te ezala kaka ta nango litoi na yo ntango ozoyoka molimo wa Nzambe esala mosala nango kati na yo
mais bandeko bi babenga nga bakamara biso babenga nga moto akobenga na Congo abenga camarade naza na besoin mbongo na kosoki naza nango na opesa ye me natinda bango kaka na bostra bandeko ata napesi yo eza ya moke mpo nga mo mpe na oluka yaka epai ya nzambe oyo apesaka na okoti kota kuna ndeko yaka bato ebele na okoti kuna monako babengi mpe asepeli bandeko nzambe asala ebele prière à 40 jours tosalaki après prière à 40 jours batémoignage oyo nazoloba eza mpe batémoignage ya molimo na ndenge papa Charles Bosa azokolobaki mingi na bolingo baloba yango te mais so nazoloba yango mpe epesa bino epesa bandeko oyo baza kati mabe bandeko bazomona lisumu elengi bandeko bazomona ke bandeko mabe ezosepesa bino bandeko bazokotambola selon biso moko selon nzambe te bayeba eloko ni bazomilukela na bavi na bango tobotana na bafamille tobotana na makambo ndenge na ndenge esengeli na biso prière esengeli na biso délivrance mpo totambola na kobanga nzambe totambola na baeglize ebele totambola na baeglize ebele bandeko bazoteya biso balobi mabe oyo ozolingo bolamu ozolingo osala te osala mabe oui bateya biso maloba wana bandeko nasir moto bato ebele olanda nga boyebi message wana mabe oyo ozolinga bolamu ozolinga osala ngo te osala mabe bapaster ebele bateya biso nga bateya ngai liloba wana me balakisaki ngai te ndeni na kotika mabe wana balakisi nga kaka balobi nga kaka fo banga nzambe yo liboko na yo batobola yango liboko na yo batobola nga paster moko ayebisi ngai liboko na ngai batobola ata nasimbi mbongo ebimaka donc nakoma lokola rond point mbongo ebalukaka ekitaka nango na balukaka kaka place moko oui aza na raison mpo na bandaki kosimba mbongo ebele mais nakomaki kozanga même 1 euro mais sikoyo alakisaki ngai te ndenge nini nakoki kosala mpo nazala malamu ndenge nini mpo liboko wana etoboka ekangama ndenge nini mpo nazala susu rond point te nabaluka place moko te alakisaki ngai te ndenge nini nakoki kosala bolamu nazolinga ndenge nini mabe oyo nazolinga te balakisaki ngai te bandeko nakoma elokwa mopepe mais tozokumisa papa Charles te mais tozokumisa misala nzambe kati na ye tozokumisa oyo nzambe asali kati na ye kutu nalobaka na génération na biso nzambe alola oke biso mawa totamboli mabe ebele nzambe atike biso papa Charles bandeko toprofite na grâce basala nzambe ni surtout bateyaka na bango elobaka nzambe toboyi te mais oyo papa Charles azomemela biso ndenge nzambe azokomemela biso na ndenge oyo eza lokola ke nzambe ayebi baerreur na biso ayebi totamboli vraimen na baerreur atindeli biso papa Charles bameko mpo alongola biso na baerreur nzambe alola yoki mawa na biso nzambe alola alingi biso mingi bandeko totamboli na baerreur nga oyo lidusu etobokaki maboko etobokaki mbongo ezalaki kosimba maboko na ngai te ngai oyo nazalaki kosala mabe oyo nazolinga te me nayebaki ndenge kotika yango te balakisaki ngai te me papa Charles amona nga te ayebi ngai te me na nzela ya losambo oyo ya papa Charles bandeko liboko wana etobokaki ekangama liboko wana etobokaka ekangama yango moko papa Charles nana mona ngai te bandeko rond point wana bazalaki kobalusa ngai wana bandeko rond point wana na bima na komona autoroute mabe oyo na bandaki kotika te bandeko natika bana nzambe natika na nzela ya mateya ya bonne semence bandeko natika papa Charles amona ngai te ayebi ngai te bana lola bana nzambe papa Charles ayebi ngai te nakutanaki na basala nzambe ebele bayebaki ngai me liboko na ngai ezalaki ya kotoboka nabalaki kaka rond point place moko nazalaki kaka bandeko na mawa so ozomamaka baboye na mai ya misu me bandeko liboko wana ekangama nakomaki kozanga 1 euro bandeko nzambe asala ya minene so navandi boye esengo moko nakoloba oyo nzambe asali kati na so tika totatola nalobi kaka na mokuse liboko ekangama ndeko na bino akoma mwasi akoseka
na longwa na rond-point na koma na autoroute boye bakara na autoroute soko okei na koma na autoroute mabe oyo nazali kotika te bandeko na tika nazwa décision ya kotika bavie ya mibali nazwa décision ya kotika masanga nazwa décision ya kotika makambo tu oyo na bandaki komona malamu kati na nga bandeko na tika papa Charles ateya nga edikanga mwana azangaki éducation aedika ngai eyo nakoma kotambola na kobanga nzambe makambo ebele efungwami eloko moke na koloba après jeune na 40 jours après jeune na biso ya 40 jours tosalaki awa nazoloba eloko po eteya bandeko ebangisa bino vraiment nzambe bobanga nzambe après jeune na 40 jours nalobelaki nzambe eloko nini etikali papa Charles baye bosenga eloko boza nango mposa osenga bandeko ngai suite makambo na mona salite o nzambe alakisanga mabe o nzambe alakisanga banzelo na tambola o elinga omema ngai na kufa bandeko ngai na kufa nakomai na suka ngala nakomaki na suka bandeko ifali babelisa nga liboma na kati ya mboka oyo après nakomaki nasenga kaka bonzambe bandeko na bonzambe o nga nasengaka na sengi eloko wana après na binzambe lo niso etikali après je na 40 jours na lali boye nzambe azolakisa ngai nazalaki na batu place moko boye nazalaki na batu place na telemaki na batu na yoki eloko moko na se na ngai ya makolo sori bandeko bolimbisa ezosala bien te bo comprendre esala ngai beti asa makolo na ngai sikoyo esala ngai bongo totelemaki na batu ebele tellement ezosala ngai vraiment bien te na se ekomaki kodéranger ngai eloko ngo soko oza yo moko ekosala bien peut-être mais eloko nakomaki na bato ebele ezalaki so kodéranger nga naki susu mal à l'aise pembeni ya bato après esengelaki nga na se déplacer mpona nalongola yango mpo ezalaki kodéranger nga na déplacer moke mpona kolongola eloko yango natala na mopanzi na nga droite mokila moko ebimi mokila wana ebimi na mopanzi na nga droite mokila wana ebimi na finiki liputa bato bamona ngai te nakei place moko nazalaki ngai moko nake place nazalaki ngai moko mpo nalongola eloko ezodérange ngai na makolo wana après prière à 40 jours eyoki moto ya prière après sikoyo prière nakende kolongola yango nakei mpo nakende kolongola yango na déplace moke nazwi liboko na ngai natie na se na ngai nabimisa eloko oyo ezodérange nga bandeko makambo namonaki nde naoloba na orepete esala nga na mawa na mposa olela soki moto alotelaki nga parce batiela bino filme bokotala yango mbala te bandeko lisumu yasali te bandeko toboya lisumu bandeko yesu ko akuti na temple batie bapigeon bachangera monnaie bazokoteka yesu aya apanzi yango abi nakoki kotonga ndako simba ya mikolo nakoki kotonga ndako oyo bakotonga après 46 ans nakoki kotonga yango simba ya mikolo misato yesu abandaki koloba mpo na nzoto ya ye moko bandeko nzoto na yo eza temple ya nzambe eza sika nzambe avanda esika molimo bandeko totya salite te na nzoto na biso bandeko masumu tokotisaka salite masumu tosalaka bandeko totyaka mbindo na nzoto ya nzambe bandeko soki nzambe alakisi osoma bandeko ngai namonaki yango ngai namoni yango bandeko natie liboko na se nabimisi soki mpuku soki museleke te soki mpe nini bandeko nayebi te bandeko somo soki mutu so amonela yenge eloko wana alakisi nga toswani tobundi afingi nga sali te me nzambe alakisaki nga moko bandeko ntango namoni yango mpuku yango nalongoli ye na sa makolo na nga bandeko soki mpuku soki mpe museke soki mpe nyama moko ya moke bandeko oyebi ke nini elongi na ye mopanzi moko ebeba voilà. bandeko délivrance ya liboso eza kobanga nzambe nakomaki kobanga nzambe nakoki kotambola na volonté ya nzambe eloko nakokaki kosala te bateya biso balobaka bateya biso na baeglise susu otambolaka oyo moto tuna asi bateyaka ye babi
passage wana basala zali bautiliser yango ozosala mabe bolamu ozolinga kosala osala tosala mabe ozolinga te nayebaki te bateyanga maloba wana me balakisaki ngai te nde nini ya kotika mabe ndenge nini peyeke naboya mabe nasala mabe te balakisaki ngai te me ntango nakoti na ndikola na mateya ya papa Charles délivrance na ngai ya liboso mabe oyo nazala kolinga oyo nabandaki kosala natiki yango nakomi kosala bolamu oyo nazalaki kokoka kosala te bandeko kotambola kobanga nzambe nazala kokoka kosala te nabandaki kotambola selo ngai moko selo makasi na ngai selo sentiment na ngai nazalaki kokoka kosala bolamu te nazalaki kaka kosepelisa Satan nazalaki kosalela basinga ya famille nazalaki esclave ya kosalela balwa ya mokili ya famille mais lelo na bonzambe bandeko ekatana nakoma kosala bolamu nakoma kosalela papa na ngai Yesu Masiya nakoma kosalela nzambe mabe oyo nabanda kosala ya mokili na basheni ya Satan ya famille bandeko na bima dans délivrance ya liboso nakatani na basinga wana oyo ezalaki kobenda ngai bandeko après naye kozwa délivrance ya nzoto nakoma ozwa ya nyonso ya lipamboli maboko ekangami maduso bateyaki ngai oyo etoboka oyo nayebaka ndenge okanga ngo te mateya ya papa Charles elakisi ngai ndenge okanga ngo ntango natamboye na kobanga nzambe nzambe akomi kobatela nga akomi kobatela ndako na nga akomi kobatela mbongo na nga akomi kobatela nyonso ya nga bandeko délivrance ya monene nzambe alola kumbama azwa lokumu. En tout cas, merci beaucoup, bien aimé là, pour votre témoignage. Bande Omusu Batindi, ceux qui opposent à témoignage, aux un problème, maladie, situation, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas si, comme le boko nanzambe na sima ya kola na ba prière, il y a pasteur Charles Bameko, l'homme de Mopanga, B52 na Bosra TV. Oko tindela biso témoignage na bien aimé et d'après na ko tumi soit ko tomo la pasteur Charles te non biso tozo tomo la nzambe alola nzambe azo sala na sima ya pasteur Charles Bameko parce que miracle bikama ba délivrance pasteur Charles Bameko nde muto asala kangote et dans des nzambe oyo ki abanda ko utiliser ba apôtre Pierre, apôtre Jean, apôtre Paul azo sala na sim na nzela na bango abikisi apesi ba délivrance ba guérison ba solution et ça toujours les mêmes nzambe oyo azo sala instrument pasteur Charles Bameko oyo nzambe azoleka na nzela na ye bien aimé au mona ba témoignage ba bikamo bani na nzela ya kola na prière Bosra TV ya kola na ba prière ya pasteur Charles Bameko B50 l'homme de Mopanga otine biso témoignage et kosunga bande kopé mingi ebele koleka ba oyo pe bazola na biso bazana problème ba yeba ke bango pe un jour bakotatola monene ya nzambe bango pe un jour bakomona loboko ya nzambe bakozwa guérison solution ba délivrance na ba problème na bango bien aimé dans le Seigneur ozolanda biso yo ozana problème omoni ke nzambe abosani yo problème na ozo umbela ozozwa ngo solution te maladie na yo problème au cas moko bien aimé dans le Seigneur au prière tongo midi pourquoi nzambe non apesi réponse te nzambe azopamola ba misusu bazobota bazobala bazoresi bazozala beni bazokene liboso yo vina yo bien aimé ozomona toujours ozobaluka esika moko ozomona avancement moko ozomona progrès mon côté ozomona solution mon côté na problème na yo ozomona solution mon côté na cas ozo se retrouver nango bien aimé tika na yebiso ke nzamba lo la bosani yo te nzambe na biso ya lo la bosani yo te eza na ta na ye pe na saison na nzamba lo la kanisa bien aimé comment na te ke nzamba bosani yo comment na te ke nzambe abosani yo ayebi yo te bien aimé tika na yebiso ke nzamba ayebi yo ayebi ko zo bota te ayebi ko zo bala te ayebi ko zo bela ayebi ko zo recycle ayebi ko zo na ba souffrance ayebi ko zo souffrir bien aimé dans les nzambe wana ayebi yo
nzambe abosani yo te eza na ta na ye mpe na saison na yo nzambe alola ya kokanisa nazoa kondima ke saison ya ndeko moko ekomi na mwa oyo oya kosisa mwa oyo ya mete sanki otatola bolamu ya nzambe mwa oyo ya me oya kosilisa ngo te sanki opesa mpe témoignage ndenge baninga bapesi nzambe alola aza kokontrole na nyonso bien aimé basekaki yo mpe mingi balakisaki yo mpe misapi mingi batongaki yo mpe mingi ekomi nzambe asala makambo ya minene na vi na yo mokili bachange lisolo bazwa lisolo ya sika ya kobeta mpo na vi na yo wana eza ye to eza ye te wana eza anita to eza anita eske wana eza mimi eske wana eza George eske wana eza Arnold bakokama yo mingi bakokama vi na yo mingi mpe baoyo bakozwa courage bakopusa na kotuna eza yo to yo te eza yo moto bakomona ozobota wana to depuis obali ozobota te eza yo moto bakomona ke ozosufre oza na mosala te me ndenge okomi na bio ndenge okomi otambola na baka ozosoma baparcelle ndenge nini oboti ndenge nini obali toyebelaki yo boye te okorépondre bango ke nzambe alola asalaka nzambe oyo tolukaka oyo topria bapriere ya paster Charles bameko na Bosta TV nzambe wana répondre nga nzambe wana alongoli soni elataki vi na nga nzambe wana alongoli nga kolela nzambe apangusi ngai mai ya miso ebandaki kokita na elongi na ngai aza nzambe asili azongisa esengo na elongi ya mwasi oyo abungisa esengo kala tika ete nzambe alola azongisa esengo oyo obungisa depuis kala nzambe alola alongola eloko ekotisaki yo na matanga nayebi eloko nini elelisaka yo te nayebi eloko nini ekotisa na matanga te okoma kolela ntongo midi poko problème oyo mokili eyebaka te nzambe wana mpe so solution nzambe ya lola asisa kolela no nzambe ya lola apesa okimia na motema ndenge apesaki solution ya problème ya Elisabeth bien-aimée dans le Seigneur Elisabeth bazofinga ntongo midi poko Elisabeth bazolakisa ye misapi bien-aimée depuis abala botaka te alukaka nzambe ngo ndenge ni apriere baninga baye nsima bazobala bazobota ye depuis abala akomi koko azobota te soni oyo Elisabeth alataki oyo moki balatisaki Elisabeth bien-aimée dans le Seigneur aye kolobaki nzambe abwaki miso na ye likolo na nga alongoli soni oyo mokili elatisaki nga soni oyo ke nabotaka te lelo nzambe apesi nga mwana lelo nzambe apesi nga zemi tika ete nzambe wana achange te il est toujours le même nzambe wana asalela ope soki obotaka te nzambe afongola mabota na obota soki kelo mo ekotisaki yo na soni osalaka te oza pauvre nzambe ya lola nde apambola il est le maître des temps et des circonstances nzambe wana peso nzambe wana bénir yo nzambe wana baliso nzambe wana longola maladi oyo elataki nzoto na yo alongola soni oyo elataki yo nayebi soni nini olataki te me nazoya kondima ke ano oyo mwa oyo ya me nzambe ya lola aya kokota likambo aya kolongola osoni wana mwa oyo ya kosilisa wana kolela te mwa oyo ya kosilisa wana problème wana te mwa oyo ya kosilisa wana maladi oyo te oyo nyokolaka yo mais moi oya kosilisa ona bana oya kosilisa ngo ozobota oya kosilisa ngo memi zemi stérilité ezosila bien-aimé moi ya me oyo oya kosilisa ona zemi oyo babengaki koza stérile nzambe ya lola ya kointervenir na kano moi oya kosilisa na bénédiction na élévation na réussite na libala na réalisation ya bapromesse nzambe alaka o bien-aimé dans le Seigneur bandeko batini ba témoignage yo poser na ba témoignage au mona lobo na nzambe bien-aimé dans le Seigneur otine biso kana numéro na biso eza wana na plus 243 85 28 651 46 toroleki sango sans condition sans problème tika ete nzamba lola amona bandeko nyonso tout balandaki biso di début jusqu'à la fin nzamba lola akota a intervenir pour na tina ya ba problème na bino na kana bino bien-aimé dans le Seigneur nzambe wana changer taza na bomo lole futo nzamba fongola lola nzamba pamola akanisa yo a bénir yo a délivrer yo a guérir yo a peso solution
il y a pas problème na yo eloko luka na mokili otamboli ozwi eliango solution te tika ete nzambe alola apesa solution ya problème wana eloko luka na makasi na yo moko toute la nuit bible ezoba ke Pierre aluki bambisi toute la nuit, bien aimé dans le Seigneur. Pierre atika ko kanga bambisi te, Pierre atika ko zo bambisi te. Mais tant Yesu Christ bien aimé dans le Seigneur matina boatu na ye. Yesu ayebisi Pierre boaka filet. Pierre alobi que durant toute la nuit, pendant toute la nuit, to luki bambisi to zuite Yesu. Toluki libala tozuite Yesu toluki musala nazozwa te depuis na 6e classe Yesu nazozwa te na luki mbongo bénédiction zoya te bazo sekanga na famille na comment de considérer na famille pe na baninga na quartier Yesu na luki butu mobima na makasi na nga moko Yesu tozuite na luki mwana na mema mwana depuis na bali Yesu zemi ezoya te na tamo na ba docteur na ba hôpital na ndenge na zui zemi te na zui solution te na zui guérison na maladie oyo te na zui lobiko po na ngai te Yesu ndenge yo pozole la bien-aimé dans le Seigneur na zui mbisi te wana réponse à Pierre et Yesu alobi Pierre boaka filet Pierre alobi malgré na zui te mais sur ta parole nazo boaka filet Yesu nazo boaka filet parce que nada grand pécheur na yebi bambisi ebi makabayaka na babutu mais oyo basi balali mais netu yo lobi Yesu nazo boaka filet ya meka cette fois ici na Yesu meka cette fois ici na nzama lola kene na hôpital ka hôpital o bakangaki yo kobotaka te munga ngo a consultaki yo kene cette fois-ci aya komona ba donner changer aya komona ke kotuno yo zizemi o ndenge nini okoyebisa ke oyo eza impossible na mokepa nzamba lola eza impossible eza grâce nzamba atalinga ya bwaki misu na ye pana alongolinga soni Yesu apesi nga mwana lokumu ezonga na mboka na ye car na même hôpital ba peso ba qui sont kende bien aimé ba ya ko mono suna maladie wana te cancer wana te hernie discale wana te opération ya molimo ezo ya ko salam o ya ko loba na médecin o te nzama lola oyo bino ba minganga boko kite na zuya avec toute facilité na grâce ya nzambe ya lola oyo luki na makasi na moko neti Pierre aluki ba misi butu mobima zuite mais ayoko boaka filer sur la parole du Seigneur Jésus-Christ Yesu akangi Pierre akangi ba misi oyo luki na ba effort na yo luki butu moyo luki na ba relation na ba minganga na ba docteur na ba hôpital na mbongo na ba connaissance ba relation na zuite mais cette fois ici na moi ya main oyo kozwa avec toute facilité par la grâce du Seigneur Jésus-Christ nzamba saloka grâce vino yo ko changer nzamba saloka grâce okomema mwana okozwa nzemi nzamba saloka grâce okozala guéri na maladie wana nzamba saloka grâce okozala béni okobala nzamba saloka grâce situation na yo ko changer tika ete nzama lola sala ndeko moko grâce à la nibiso na pokwa lelo ye pa témoigner ye pa kumisa grandeur ya nzambe nzama longola osoni wana soni oyo mokili elatisaki yo nzama longola ndenge alongolaki soni ya Elisabeth alobi c'est par la grâce et la grâce du Seigneur Dieu m'a fait une grâce. Il a jeté ses yeux sur moi, Elisabeth. Moi qui étais stérile. Moi qui étais déclaré par Baminganga que na robota te na komi na ménopause déjà. Moi qui étais déclaré que naza ekomana mela milangi. Na tika romema moi na te kozwa zemite. Le lonzamba lola boa qui misne pas na Elisabeth. L'Éternel Dieu a jeté ses yeux sur moi. Et il a été mon opprobre parmi les hommes. Nzamba longoli soni nanga na mokili. Nzambe wana boka misu na ye. Likolo no bien-aimé dans le Seigneur. Alongola sonyo moki elati saki yoko botaka te. Alongola sonyo moki balati saki yoko bala te. Alongola sonyo moki elati saki yoko ko resir te. Alongola sonyo moki elati saki yoko kozala bénité. Alongola sonyo ba minganga balati saki yo kokotika la kozala guérité.
nzambe wana longola sonyo wana abikisa yo apesa guérison apesa bana abénir libota na yo apesa musala abénir yo alongola pauvreté akangolo adélivrer yo abikisa atomola abénir yo pe apesa yo akotisa na destination ya vie na yo. J'ainsi prié que Dieu vous bénisse. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana ontoya koloba ke nzambe na boto kwa ewa bonzambe na bonzambe Yesu nde musukisi. Qu'on se retrouve à la prochaine. Nzamba lola a béni binobai. Bandero batini ba témoignage yo poser na ba témoignage au mona lobo na nzambe bien aimé dans les otine biso kana numéro na biso ezala na c'est plus 243 85 28 651 46 torole ki sango sans condition sans problème tika ete nzamba lola amona bandero nyonso tout bala nagi biso di débit jusqu'à la fin nzamba lola à côté à intervenir pour na tina ba problème na bino na kana bino bien aimé dans les nzambe wana changer tazana bomo lole futo nzamba fongola lola nzamba pamola akanisa yo a bénir yo a délivrer yo a guérir yo a peso solution il y a pas problème na yo loko luka na mokilo tamboli ozweli yango solution te tika ete nzamba lola apeso solution ya problème wana loko luka na makasi na yo moko toute la nuit Bible ezoba ke Pierre aluki bambisi toute la nuit bien aimé dans le Seigneur. Pierre atika ko kanga bambisi te. Pierre atika ko zo bambisi te. Mais tant Yesu Christ bien aimé dans le Seigneur matina boatu na ye. Yesu ayebisi Pierre boaka filet. Pierre alobi que durant toute la nuit pendant toute la nuit to luki bambisi to zuite Yesu. Toluki libala tozuite Yesu toluki musala nazozwa te depuis na 6e classe Yesu nazozwa te na luki mbongo bénédiction zoya te bazo sekanga na famille na comment déconsidérer na famille pe na baninga na quartier Yesu na luki butu mobima na makasi na nga moko Yesu tozuite na luki mwana na mema mwana depuis na bali Yesu zemi ezoya te na tamo na ba docteur na ba hôpital ande na ndenge na zemi te na solution te na guérison na maladie oyo te na lobiko po na ngai te Yesu ndenge yo pozole la bien-aimé dans le Seigneur na mbisi te wana réponse à Pierre et Yesu alobi Pierre boaka filet Pierre alobi malgré na te mais sur ta parole nazo boaka filet Yesu nazo boaka filet parce que na da grand pécheur na yebi bambisi ebi makabayaka na babutu mais oyo basi balali mais netu yo lobi Yesu nazo boaka filet ya meka cette fois ici na Yesu meka cette fois ici na nzama lola kene na hôpital ka hôpital o bakangaki yo kobotaka te munga ngo a consultaki yo kene cette fois-ci aya komona ba donner changer aya komona ke ko tuno yo zizemi o ndenge nini okoyebisa ke oyo eza impossible na mokepa nzamba lola eza impossible eza grâce nzamba talinga ya bwaki misu na ye pana alongolinga soni Yesu apesi nga mwana lokumu ezonga na mboka na ye quand na même hôpital ba peso ba qui sont kende bien aimé ba ya ko mono suna maladie wana te cancer wana te hernie discale wana te opération ya molimo ezo ya ko salam o ya ko loba na médecin o te nzama lola oyo bino ba minganga boko kite na zu yango avec toute facilité na grâce ya nzambe ya lola oyo luki na makasi na moko neti Pierre aluki ba misi butu mobimba zuite mais ayoko boaka filet sur la parole du Seigneur Jésus-Christ Yesu akangi Pierre akangi ba misi oyo luki na ba effort na yo luki butu moyo luki na ba relation na ba minganga na ba docteur na ba hôpital na mbongo na ba connaissance ba relation na zuite mais cette fois ici na moi ya main oyo kozwa avec toute facilité par la grâce du Seigneur Jésus-Christ nzamba saloka grâce vino yo ko changer nzamba saloka grâce okomema mwana okozwa nzemi nzamba saloka grâce okozala guéri na maladie wana nzamba saloka grâce okozala béni okobala nzamba saloka grâce situation yo ko changer tika ete nzamba lola sala ndeko moko grâce à la nibiso na pokwa lelo ye pas témoigner ye pas kumisa grandeur ya nzambe nzamba longola o sonyoana sonyo yo mokile elatisaki yo nzamba longola nenga longola ki soni ya Elisabeth alobi c'est par la grâce et la grâce du Seigneur
Seigneur, Dieu m'a fait une grâce. Il a jeté ses yeux sur moi, Elisabeth. Moi qui étais stérile. Moi qui étais déclaré par Baminganga que na robota te na komi na ménopause déjà. Moi qui étais déclaré que naza ekoma na mela milangi. Na tika romema mwana te kozwa zemite. Le lonzamba lola bois qui misne pas na Elisabeth. L'Éternel Dieu a jeté ses yeux sur moi. Et il a été mon opprobre parmi les hommes. Nzamba longoli soni nangana mokili. Nzambe wana boka misu na ye. Likolo na bien-aimé dans le Seigneur. Alongola sonyo moki lati saki yoko botaka te. Alongola sonyo moki balati saki yoko balate. Alongola sonyo moki lati saki yoko ko réussir te. Alongola sonyo moki lati saki yoko rozala bénite. Alongola sonyo baminganga balati saki yo kokotika la cause la guérite. Nzambe wana longola sonyo wana bikisa yo apeso guérison apeso bana abeni libota na yo apeso musala abenir yo alongola pauvreté akangolo adélivrer yo abikisa atomola abenir yo pe apesa yo akotisa na destination ya vie na yo. J'ainsi prié que Dieu vous bénisse. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzambe na boto kwa yewapi bonzambe na bonzambe Yesu nde mosukisi. Qu'on se retrouve à la prochaine. Nzamba lola abeni binobai.